Oui, je m'appelle Maboko Yann Zambé, je m'appelle Maboko Yann Zambé, je m'appelle champion local. Maboko Yann Zambé, kaka denga beto sur la Nicolas émission. Nous voulons savoir monsieur rataka jamais na banda pona bino. Pona ni jamais rata pona bino ne budinga ke sur makambo ya banganga na bakache. Ah. Est-ce que bazaba ngatu baba kache to éviter? Est-ce que bazaba kache abundanga ndenge to nga abundanga ndenge? Mais liboso na présenter bino invité na ngai. Na pesa mo babote ya tuna ba basunga champion local na moi eloko esala zoate local bien nga Prosper Bakine. Mwana de la tongo de Prosper Bakine ya yango talo bi Prosper Bakine lo bi tel père tel fille Chanel Bakine kasi babi bongo gouverneur de Dallas gouverneur de Dallas Basile Pidimuke gouverneur de Dallas de mo na lo bi Derikitola Mokonzi kasi président Abdon Etina Motoya Bato père tel fille Chanel Bakine kasi bi Brina Telonzo Kambo na stopé na mabanga wana sakombo sakolwa mama Wivine Bakine mère de Dallas na ina na wapi na chango bolo bi chefelo kala oke chango mikolo mi mte na oke na chango mikolo te kwa chango bazaba ta mbange bele boto samana bango na kota ina ngamba njili nende ko lukanani webi ke to beta wali solo malamu amona na bate banda balia ke bitoko iska chapeli mwe akimana meta ko chapeli wakufi alamuki tete so baki setingo la musi ni beyoso kaka nei wabaki pasteur ali na bala ta makufangi na sudafuna ibembe la mukaki ete so ifa la mukaki maître Malalaise bote champion Malalaise bote champion local ah maître Malalaise olamukiti te nazalaka déjà te olamuki ozalaka te pato mona bote mais soki nazalaka te mbe naboti 600 te mbe naboti douleur mobeti te mbe pe naboti petit kai te wana bana mais roboti sa douleur mobeti na petit kai wana bana na naboti so nakufa ndenge nini ngana so kufa non ce n'est pas dit kobunda nde oza makasi toza koyeba na koleka bato baza ya kobanda bayebi senga kozaka mbange dele ndi osakana te nayebi kaka nde koloba naza na mbanga te nayebi nde koloba Maître Malalaise mpona nini omoni ava obunda na champion du obanda kozala tona bakomba bato omona tobuta oyo maître Malalaise obunda mais kaka ntango champion dingo aleyo mitoko ozalaka lisusu elonisa lolimo bo Joël Tadi yoka champion local abandi koloba plus 1 na États-Unis d'Amérique Joël Tadi bon toutefois nazalaki présent na bakomba ya catch parce que moto nyonso to ayebani nanu te azalaka na posa ayebana soki ayebani akomaka na posa bato nde bakoma koluka ye donc ye moko akoki koya su komitika non na miyebanaka déjà non nayebanaka déjà banda kala te nayebanaka banda kala après kolia mitoko esiliso carrière te silisanga carrière te parce que toza na problème moko na catch congolais bato bayebi ntina ya manager te lokola non bayebi ntina management te parce que ntango nabundi na edingwe je pense que nayaka kochange biema baye kokotenga parmi bameilleur catcher africain nde nayaka kozwa manager mais ekomaki moto akobenga yo soki oyebisa eke zwa numero benga manager na ngai bakomi koloba insolate donc moso oloba lobomaka mo bomoni ekocuka yo nde omoni nakomaki omoi ke nasala bana na ngai bakende napesa bango chance bakende ngai natelema comme manager na bango donc ntango ozwi manager ekopesa moto abengi yo abunda loka bebike bakatie congolais aka yakobunda akei yakobunda so yo komokenda ona logique ya management qu'est-ce que manager bamomoyo nde okomi orgueilleux voilà oui baya kutu même si mpe ya son âme ve ede sika ozali nzambe bakoko asimba molimo na yo baya kutu tipa ve edi koyebisa ye ve edi bando mondina malesa akomi lolendo abi akomi lolendo bopesa mbongo obongiseli ye mpo ngai nabenga ye napesa ye aya kobunda bapesaka mbongo yango te donc bakokomprendre chance ya manager te yango esalaki ofandi na banda na ngai na otala bango mais soki lelo manager na ngai alobi na ngai kete komba moko ezali kende na okende te mpe lelo kompani moko monene te mbongo na mange na kobunda Maître Malalaise to beta solo bika manager ebendi molimo biso bolimbisa ngai lelo na kozala na ye mwa clair na makambulu kwa alobi ke bato baoko po valeur ya kati to so to beta solo ya kati valeur ya kati Maître Malalaise lelo soki yo oyebi valeur ya kati
bato wana bayebi valeur ya kati te so tokosala ndenge nini mpo kati ya biso mpe etomwa parce que deta oyo oyebi valeur ozoexplike bango bazoyoka te loba yango na tele mpona tozota mosusu mo bato oyo koyokake non ta mosusu bakoyokake esenga boye 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 Ouais, après des moments les coutumiers question on a une sécurité papa ya na king equim après des moments les coutumiers moto papa na king equim bon problème est ça na catch congolaise catch eza musala ya bato mayele catch eza musala bato mayele ndenge to enviaka catch kala sera bakoko na biso bakanza bavepelka donc baza ebele lelo bato banviaka so catch bongo te parce que tozomona babrigand bavorie moko baye na kati ya catch tosangani biso tout donc moi tozo bavaleur wana ya catch eza te mais bino mo boyebi ke oyo aza vorie oui ntango tovandaka toyebi ko oyo mpena ndenge aye na catch baye su kobebisa donc aye kobongisa mais bondima yako makati ya pwana non mais ndenge naza boye nayebi baniveau ya bana na nga nabemisi bango parce que ndeti na club na ngai soki oza universitaire te toza D6 te na otikala kopeso catch te déjà bakati mosusu aza même pas D6 oh maintenant oloba na oyo mosusu mpo oloba noke naza D6 mais okotali même si na badire na ye okomandaka oyo autaneka na première secondaire bango ke komisa 6e humanité tika boye mais basi ebele tika boye to ba kati ko to sa recyclage oh mais est-ce que oza journaliste osalaka baémission tolandaka ta bafaçon de parler te elakisaka moto openda donc tono vide qui fait le bruit wana ngai te mais de mal à l'aise no banga na tindika ba question puis vous avez champion local yo champion mais de mal à l'aise le ballon de solo mo bien sikoyo tant bozo mona ba tono vide na kati ya catch congolais mais est-ce qu'il n'y a pas moyen fédération congolaise et ça leur recyclage ya bakatier bozi bakatier tono vide bozi ba fait na clan na bango bakatier o mo bitu ezosala bien bozi ba fait na clan mpona kasi tambola malamu bokosala ngo te bino bakatier bon et ozala difficile parce que ngai kokona komaka catcher bayebise ngai DT azalaka na pire petit te azalaka mpe camarade ya moto te atalaka mosala ya moto mais lelo koma DT aza pire v ya moto moko boye ale petit wana alesaka ndako ya DT d'office même aza bore et ozala difficile mpo botelemela ye pour que boredresse donc il y a des bateaux bakoma kocollaborer na bavore wana oui ke aza vore makolabora na mokonzi moko moye botelemela eza te mais est ce que maître malaise obotaki te na élection oyo fédération esalisi mbango bon na oloba élection c'est trop dire nazalaki te na banomination wana fédération esalaki non nomination te tomonaki ke désordre ezoleka mingi so na biso tomonaki mpona na biso bajournaliste oyo tolobelaka makambo ya kati na bino bakati tokoma lokola mwa famille oyo tozotala tote bakoya na kati mata ntango totali boye balobi ke fédération elobi ke mwa mbilingeleki mingi na kati ya fédération nde basalaki fédération ya transition na fédération ya transition babi babuka baposte nyonso nde babaki bino nyonso bakatiere chaque quartier bapona boya kosala élection bovote baprésident ya sika chaque président aya na comité aya na DT ya sika aya na disciplinaire ya sika secrétaire ya sika ngai ya sika ngai kuti nazalaki le ya vice secrétaire na nini na biso na biso tozwi te tokwei bon eza makambo toutefois na koloba soki omoni nalobi eza nomination parce que yebisanga na batante nyonso oyo basali baélection attente eye na projet d'organisation ke ya année 2025-2026 mpo na attente na ye bon lokwa bavote bango na sikoyo non un candidat ayaka na projet d'organisation yango esalaka ke bato bavote mais soki projet d'organisation eza te ata oye parce que osalaki ezalaki te bon soki oye sikoyo nde okoyela bisongo mo ndenge ozalaka te eza lokola tata mo boye ayaka na drink na pale ayaka na drink bolobi ko pere ndenge aza mpiaka boye mpinda so bakabeli mbongo ayana na ndako balamba me bakabeli 2000 francs boye akeluka na ye tirbo aye lisu na drink eske lobi lisu moto wana oza na courage opesa 2000 mpo kaya nango na ndako toloba maître malaise lobi wana ezalaki nomination eza nango élection promise élection te mais maître malaise bakatier bakei na stade ngai na filmaki yango bavote ngai na moni batie bama kutu biso atante ya bato atante moko ya mwa mbeko ndenge na desordre babandeli élection na bango mpona bazali na besoin ya vérité désir
ce qu'on a verdé de Sirne Basuka Giwa. Mais ancien président d'Adimaki. Ce qu'on a nameka kotuna malgré ça tant ya mo amba mais nameka non koyeba. Na tant ya mo amba bazalaki na combien de clubs? Bazalaki na actif. Ezaka bon babaki ezaki actif 16 mais bakataki 4. Bakati 4 tikali combien? Tikali 12. Voilà. Na 12 wana tango ba voter babimi 6. Donc ba votaki DDPC 24 personnes. Bon moko oya bimi pour que aya ko voter attention le mois qui libo ba sala ki libo so bazonga club on est au soir. Bon wana ngana ebite mais ngana ebike. Plus wana il faut tout dans ba président ya ba fédération. Bon, toutefois, na hôtel mais la président ya tante mon côté, na olobela ba président ba tante ko na ko sala ba publicité. Mais soué na ngeza ka ke catch za musalo to lingaki yango. Boluka bo sala catch évoluer. Parce que catch eza trop na ghetto. Catch ebima libanda parce que babiso o to za ba contrat misusu ya minene. Na koloba kenene na ngope boy na catch, mais na travailler na banane. Mais ne ba catch non. Na catch na catch congolaise problème ezali okoyi koya na marché ya monene suka na yango ntango koya na moto wana na marché ekomaka kotenga kutu na yeba ndakala bandi koluka pour ke batindika yo olongwa yango monti lelo catch ezokweya oui sikoyo mette mal à l'aise to mette na lisolo mette mal à l'aise bato bayebi yo oza quartier féticheur mais oye kozwa po ete kobunda na edime lokola quartier féticheur oye kozwa briefé moko ya meilleur nani meilleur catcheur africain lokola technicien to non technicien féticheur oui donc mettre mal à l'aise à catcheur féticheur non naza catcheur féticheur parce que tolobaka féticheur pour eza baspectacle oyo tosalaka catch congolaise c'est la tradition congolaise parce que soki otali bangala okomona babandaki kobunda libanda wana eza lutte libre na libanda nde moto akomaka catcheur to balakisaka moto catch na bache te maître beta rouleau rasta pi côté gauche rasta pi côté droite double rage latéral en avant retourné brichit nde yango wana catch mais mingi omoni baosala biso eza kinganga parce que kinganga balakisaka moto kota na ndako fungola porte pelisa bougie sala bo ezongisa bo eza différent na catch maître mal à l'aise oza catcheur féticheur to catcheur technicien non nalobi na o bien soki tolobaka fétiche eza terme mais c'est la tradition congolaise oza catcheur traditionnel oui naza catcheur traditionnel mais ozaka na temple te nga na temple te bacatcheur nyonso technicien bana traditionnel bana batemple te quand on dit tradition, ce n'est pas dit que tradition est quelque chose en temple. Non. Tradition. Badiable nanga basala misala wana. Non, basaba féticheur mais bayana kata catch. Ade baba nganga bayabe na kata catch. Oui. Mais on est tous catcheur parce que un bon commando aille dans un centre de formation. Donc là, il n'a même pas photo ya lit na relation ndenge na zalaki na ndenge na koma lelo. Donc place wana mais là il y a comprendre ça na. Oza catcheur. Oui. Traditionnel mais bien au catcheur féticheur par rapport à terme de baloba. Voilà. Osa ka bonganga ti. Voilà. Mais il y a des catcheurs oyo baza banganga bayande na catch. Voilà. Ah, donc, tu peux avoir catcheur féticheur, mais ce sont des nganga catcheurs. Voilà. Ah, donc, bon, ouais. Je crois que tu comprends là, ça n'a malade. Tu as là-bas, nganga catcheur, n'a pas catcheur féticheur. Catcheur féticheur, avant un temple, avant un spectacle, il y a beaucoup pour la biso. Na catch, voilà. Ah, donc, là, ça n'a beaucoup de biso, mais moi, bato va comprendre pas parce que quand salité te eza bato musu basala ko salité po ba utala ki munganga na bango ba ko tona kata kati voilà sikoyo ba we basala pe ko ni nete malades na ko tira bango mwandam kati eza na mbongo te soki azali wa munganga te akolia te so akosuka wa etayo natalu te boss mutambonga fo porte monnaie magique yo ka question chapelle locale catch is a business. Catch c'est un bon business. Oh, bah, tu vas éviter.
vu que mentalité ou comportement ya bato eza très bizarre envers catch yango moni tomonaka catch eza na mbongo te catch eza business oyo ekotaka mbongo ebele parce que un catcher aza moto oyo bato baosepela na ye bato baokumisa ye moto aza mpe na posa akangisa no foto mais vu que botia bato na mitu ke un catcher c'est un féticheur un nganga moko boye yango moni moto akoza meme na 100 000 $ olinga kabila catcher maobanga soki napesi akoki koloka mbongo na ngai omoni place catch ezonyokwama mais catch eza business oyo epesaka bato mbongo oyebi eloko olobi eza très important akoya kobengaka mbongo ata na ngai nakabela mbongo ataka bakisi alimwisa mbongo na ngai nyonso tikala na ndako jeli lopeko la gauloise mama na jairis na paris sikoyo bino bakatier oyo boyebi ke kati eza business mais tokosala ndenge nini mpona tolongola kobanga wana na kati ya public na bino oyo omoni katikati ngamwa place anazaka na pesi raison parce que match ekoki kozala ebeta koyebi les stade eloko ebetaka bato plus ezalaka match nsima match omona concert mais concert ekobeta match ebeta soki bakatiere bazoleka okama bato balongwe balandi bakatiere kini ke premier sport oyo ebetaka bato ezalaka nde kati kini bona bafanatique koleka tous les loisirs mais boza bapauvre koleka tous les loisirs so bokosala ndenge nini ndenge namoni mwa mayele eza boye omeka koexplike biso baoyo tozolanda biso bandeko na bakatiere oyo tozolanda mpe il faut faire quoi mpona tolongola pere wana na bafanatique bon toutefois ya koloba eza nous sommes tous des catcheurs nafingi moto te naolobela mpe moto mabe te parce que bolamu kaka nde etukaka moto asalaka mabe lelo po tokóma bariche na catch eza eloko ya mokie président pakasa na oya na bureau je pense que semaine tokokota na oya na bureau tokosolola po tokóma bariche na catch eza ja mokie premièrement bacatcher balongola comportement ya kotia batemple na bango na baréseaux sociaux premièrement bacatcher bolongola no esprit ya kotia batemple na bino na réseaux sociaux deuxièmement un catcher aza moto oyo alukaka badécouvrir ye non ke catcher ye moko ayaka badécouvrir ye na oloba na biloka eloko moko nga nazalaki souvent soki nayeba komba na bandeko kopie fie na nga lokamba siboliti lokamba siboliti azalaka soki ayeba komba koti na kati asala bandi aotikala asu kobima te ntango abimaka bato bandimaka te ke ye nde moto afandaki eloko wana esalaka moto meme moto ale na posa okabela mais pike azoluka yo aza na besoin akoluka kabela o facile to atombola sport tosala facile suite ke amonaka yo rare mais biso ezokomonaka tiere moko boye na coupe moko boye na senge moko ya soni alongi nango mpe ntango mosusu njili aketi selembao papa to change ko toa bakatiere nafingi moto te naoloba nafingi moto te nga nafingaka moto te maboko ya nzambe nafingi moto te naoloba kaka mpo na biso nyonso bakatiere donc tomeka kochange sport na biso eza na mbongo ekotombola biso ekopesa ngana rapelo eloko mosusu quartier nake na bai ya bapatron kote bato baserie bafandi quartier ye moko atele bandi kobimisa bambongo na baminoko bon toutefois nyonso tolanga na lobaka eza sine ya irresponsabilité aza responsable te parce que un responsable ntango eplace oyo bato bazali folinga bato nde bacomprendre yo nga mpe nabimaka maintenant na baplace mosusu nalaka nake mpe nafandi soki babeti lisolo te na kobeta mpe lisolo te mais suka nango mona ntango nabima na okende bato baleli katiaka oyo wana bunda na edingo aleki nakei non eza kopesa mosala na nga valeur komipesa na nga moko valeur parce que nayebi te okoki kotambola na ville ya Kinshasa soki katiere alobi na yo ke nga namona place bakanga maître ma alaise batia ekaka aza lokuta to motu soki abeti lisolo wana donc okoki kobima meme na secteur banda kotuna bato ma alaise avivaka nde boye soki ake te ye mpena même si soki tolobi toclasse côté bamaître bazalaka tolongolaka ye parce que premièrement eza éducation de base malgré toza bacatiere tozwaka te ya kibumwana tozwaki 3 éducation bapesaka moto na vie ya église ya classe na ya ndako donc baoyo bazwaki chance ya kozwa yango te ntango ye na catch luka koyokaka baprésident ya batante baprésident ya baclub na bino ekosala omeka mpe kokopie éducation na ye ekosalaka ya oyo evolue maître Malalaise un petit conseil na bandeko lo bakatiere oyo balaka omona katiere azokende bakomba azomela badiamba aoki bakomba ye wana nambolaka biere azomela na ye mais azokende kobundaka nini bon soki olandi la plupart genre ya bacatiere wana
ezalaka mpenza bato bauti na liste te bolimbisanga pardon naofinga moto te naolobaka awa eza réalité déjà la plupart ya bato bauti na liste te parce que eloko ekataka carrière ya sportif eza kaka mwasi na masanga bon ntango yo olingi okende komba déjà ozomela masanga na nzela bato baotala yo okoteya bango nini parce que un catcher aza éducateur ya masse bon na baacte posé wana okoteya bato baolanda yo nini donc na osepela bochange après combat okoki komela no même dikaze eza bi na yo mais avant combat tozala baexemplaire ya kopesa bato bazotala biso mpe baexemple wana. Oui, je m'appelle Maboko Nzambe d'habiter. Toi qui es dans la solo, il y a club de mettre mal à l'aise. Moni alobi, à ça ma casse mais à ce moment où ils ont frappé tel un amour dans un Maboko montre non? Oui, bongo est ça. Là tout c'est un quartier ni à l'Obarabo. Il ne m'a pas dit autant à comboter pour na boina na. Naza. Fimbu na la baba pour di bongo na pour aussi kana minongai. Là tu mets mal à l'aise. Body club. Bon, on a eu tout un club ya catch to ya lit. Club ya catch. Non. Bon, pour l'instant, club à catch, naza pena na club à catch te. Soki lelo nazo telengana na club à catch te. Eza pona fondateur, président na ngai by 6, abomaka club na biso ya catch force brutale. Pour vendre sur la kilo. Non, biso na force brutale na pile kisha sasa na club ile kaki biso te. Ah, tika boy. Na biso yo vérité. Ah, tika boy. Moi ni côté ba tika ba problème. Eza na club ile kaki biso te. Donc même ba catcher o boyo ka boyo soke, eza na catch club moko to ile kaki force brutale. Ouais. 50 Ah, on est association. Ah, les associations. Club ya to bunda. Club a 500 catcher. Ah. Club a 500 catcher. Ah. Wana soko la ndi ba catcher ba non affilié. Mbisa mai. Ah. Mbisa mai. Ah. Club mbisa mai eza kola déjà ka ya yemoko. Parce que non na yoka catcher te na nzela otambo ngana catcher ya club bango nini 50. So 50. Ah, mais na mona akambisa mai yemoko. Ah, tika boy. Oui, c'est que pour ngana confirmer mbisa mai penda club ezala parce que fona défier. Des fois des mbisa mai. Défier ya Freddy Ngoma. Na o défier mbisa mai na ba so club ezala penda club. Oh. Mais Freddy Ngoma bi mbisa mai jeté papa na chasser jeté. Ah. Mais ba sachet a souté ba koma na kilelo. Aba o défier mbisa mai ngai o défier na Elinda. Elinda a PZT. Solo. Nem si o PZT. Solo. Oh. Ah. Oh, PZT? Oh. Elinda doki. Oh. So yonde obeti Elinda doki. Mais apa ba Elinda doki ba ba demande ba nyoka ba telemi. Pour les seuls catchers abimana nyoka 8 nangu ma 8 mètres. O ba tout ba gangi saka mal à l'aise. Nyoka za danger. Talaka akosa nyoka ne bandela mokili. Akosa mwasi ne bandela mokili. Glodi maleba kutaye ananjili akaisi bino nyoso mnoko boyo kanati. Nani? Ah. Eza omoni na biso loko moko. Nzunga mbodi soto kisele on madeswa. Tango bakitsa kitaka na moto. Moto ane sala suya litukate. Ezala ya nzunga mbodi. Après quelque temps omona moto ane silaka. Ezala ko ba glodi malema ayaki na eto talaka ke mwana moko ebo PCP chance. Ngana pesa ba tu chance. Na on pesa chance et après ce na monika ko bandio ba jamu kunzuma kolikolo egogo. Maintenant njile ngande na luka ba quartier, ngande na lakela ba quartier. Na tangelo 3 quartier. Ko bazana changu 3. Bazebe na changu 3. Na changu. Na tangana. Oyo dibanda ko pela. Ile lo ba pelaka ukata utala bona misugwe. Tangana. Na ndo tangiyo ya liboso. Ndundu kia denyo. Ah. Ko kende pandundu wana. Tellement na joie kaina ko tina la bona ngasoko la ndinze mbo beta lelo bongo mwida pelisa boucher c'est mal à l'aise. Eza nzembo ya ngai. Tellement yena be grave ba yaka na la bona ngande na pesa bango nzembo wana. Na sala bango itanke ba na ngai ya mba beta bongo mwida pelisa pela kati lelo pela kaka. Mais est-ce que omoni nanda ku totsaka bamsu batsaka ba monophasé bamsu batsaka triphasé. Donc monophasé zaka phase na naître. Triphasé ezalaka 3 phases na naître. So ngamona za haute tension. Donc soki bango ba opela donc bango pourrait ko kata na mengai na ko kata na la voilà parce que na uti inga na kabile bango ba do bango ba sa banda ku non ke ba cabine ba moyenne tension obi makambo ndono ba na okomolo ba ko bi différent non tango ado ko ba classe que no mono okobi ga diso te ko ba catcher je suis catcher mais catcher intelligent na tiki na ngai lo ba kia de do obi ga ala aza cabine nda phase voilà
naturellement est-ce que les lots vraiment oh vous avez fait clair te ngana kër du si kolo sa te po nani on a naturellement vous avez fait clair te tu nana li passe oui on met li passe au bakawa bi bolo balabino le bossa la miko balade na changu botuna nani obeta non est-ce que sokutana na mbanda na olobi ke ote chéri to kana sokana moni mbanda le kingai te ezana moto ezala te pasa mbanda te soko ke pali paso tuni mala le so te wana moto mabe na longa basango ayebi oui o mena so vérité ngana kenda kotuna na kendo tuna baba ayoka ne la ko boza pe busika mingi te oh tala tuna lipasa na bunda kombana lipasa wana ayebi kombe sila te masase beta donc ba police ba zui panique bo iba te nanya oganye muninga nanya oboma muninga wana lipasa ndolo be wana lipasa na kilipasa na ngana oba moto parce que mama na ngaza lipasa donc tangu na omone ka mama na biso mama na yo me ayena ka bazutina pale na menga pena luka bazutina ba pale ayebisa ki ode awula de loko ba rouge oza sir lipasa bonga maka na otala ceinture na yo lokola chepelo kala luka makambo ngana otala ceinture na yo wana lobi na lipasa na yebisi lipasa na yebite na sukisa umesukisa nao na sukisa ko obi na chango abana obi ke ceinture dikitsa sefani na chango obi ke attente ya na bine fandi na njini obi ke adversaire ya makasi ya ceinture ya attente njini azapika kana chango nani Magelo tuta bakulu ala sengo na kasi ko otangira nga soki petona robo 600 pozo ya mabezo otangira nga kama Magelo muri ba umosisa tuta makulu champion local pour l'instant na ville de Kinshasa tant on beta lisolo ya mal à l'aise quand même faut ça ba mazo félicitations de motel lipasa mwenye na bango solo mazo pala non oh boso na tsoke ngana kola na mbongo mapa sina bayana ngalipa na olia ngode wana de kisi wana oteka te yo fele mais so eza kisi ngana za pasteur te otaka banda kilo wana le pa oteka fele te ngana lia ngode mo wana so nda oteka mapa that's go banda le yo fele champion local tango zotanga ka ba lipasa ndengo zotanga otangi ba mazo otangi ba animal parce que baza ba sénateur à ville ba icône ki ba sénateur à ville ba super otangi ba champion migolba moi muke na kota lokamba po nde na olota mabe na 2025 otangi suba ba to ba di Congo wana e ko za la mabe tika no mais non c'est vérité tika de mission pa tika ko da lokamba de watu mayo biba lo magira papa si misisa bake papa nini ba papa non muranda ko etage ko ide mais ayi na ebisi yo nano muranda ko etage ko ide obita ko boye ko zala ndako etage basimbi na bango mutango so batse bakal so banyatika bakal wana yo kwei donc ndinga sko na otwaye ndako etage mu se sala ngombe ba fisi ya da kama akita ko mitina niveau ya solo tanga ozo na boli lasti so problème eza yo ozota la mal à l'aise ya komba edingwe mais après komba edingwe faut taper mal à l'aise bon otaka no pe bat mal à l'aise na kwenda yo mais oyedi muto yo simba tumayo basaka neje problème eza te lipasa vana na ceinture na mazo vana na ceinture cette fois-ci natalu te boss na lobi mingi te tiambo machenga na okunda na lokamba na oyo la titre wana lokamba makamnga liga na lobi yango penda natalu te boss tiambo orange na okunda na lokamba na yebisi yo tumayo na lobi na yo na lende de boss otiambo moto oboma mbo le panda na mo na yebisi yo tiambo manger lokamba za bakachere lokola bakachere nyonso soki kuta edingwa azalaki likolo azwaki ya ebongo lokamba azwaki ta beta te aganyanga ya betanga te c'est des choses na koganya na kobeta non na kobeta na koganya c'est des choses différentes aganyanga ye abetanga te mais okende na village non foyeba na préparer laka mpe edingwe te na bunda na edingwe parce que dans le monde des zombies tout le monde est zombie nde na affronta ye oyebi ke okotaka na stade omona nzela okota mais nzela obima omonaka te bon eza ba préparatif ezalaki différent mais cette fois-ci ntango nayebi ke naokunda na lokamba mpo na titre aza nango naoprépare mpe mpo na lokamba bon natalu te te bos zala siri na mal à l'aise zala te siri na caméra na ngai
Nga na ozalaka mpona fini. Pas de problème. Il y a Freddy Ngoma Yoki, Ngai na il y ozalaka a Freddy Ngoma. Joël était aux États-Unis. Ozoyoka. Mabe Sekoti. Donc, ole on a préparé adefe na comment ya ta sentika lipasa. Ole adefe na ta ya mazo. Aki odefe ka di Congo. Ata yo moko. Nazo défi du Congo parce que biso nyonso toza bakatiere. Nayebi yo. Wewe sisi ngana piti. Te apete sila te. Ngai pe. Moi je passe le mbongo wana. Ngana la kyoke na otila $500. Jambe lokale, otia na compte ya lokamba, to na compte na ngai. Na otana soki yo o gagner lokamba. Na mbongo ba otsa wana. Ngana obakisa 500 likolo. Pas de problème, champion local. Ngana pisi ka batsa parce que na bi wa bona ndo ba senga kita ka trop likolo. Na olaksoka ke na za bona kwa banyoka. Ona otsa na otsa na olaksoka na za bona kwa banyoka. Nayebi yo. Bon, na kote na ngalo kamba te ko compagnie ko wonde na kuja lokamba be. Piba. N'hésitez. Tu vas dans ce qu'on a fait au bois qui m'a dit l'eau, l'hôtel. Oui, mais c'est hôtel, il m'a dit l'eau, bon, na zotala na bakapasité na babiloko naza nango mikolo donc fo na bimisongo na bato bana batitre ye lokola aza nao na titre te kokomaraki na bafamille po eloko na osala ye famille osepela te naseki nayebi oui je m'appelle Maboko ya Nzambe nakomo keve afe no message moko ya suka bosantraine juste wapi ata na lit mpona ata mosusu bakolinga baya mpe bayekola mwa lit esa mwa bien. Merci Lit Club Cœur d'Aigle to s'entraînaka juste na Sainte-Thérèse bato bayebi eza cercle sportif et culturel d'Engeli en face ya école Elikia tosalaka entraînement de lundi à vendredi 17h30 à 19h soki boye wana toza penda mpona bino. Mettez-moi le numéro de téléphone s'il vous plaît. Ouais, plus 243. Peut-être que vous avez conseil que vous donnez un symbolique. Peut-être qu'on peut se cacher un peu. Na vous appelez on peut se donner numéro na pour encourager na beta les soucis bolit parce que pour encourager na ite na tika kubunda na ye. Donc ça plus 243 89 48 62 225. Plus 243 89 48 62 225. Le quoi il va encourager c'est ça symbolique message moi. Symbolique. Oh, ils ont mal à l'aise les serpents. Motomabe ne longa basango. Donc, préparez dire parce que sentir on a bien fait au côté d'Angile. N'allez na promettre yo. Donc, par contre, la fédération Boyo Kaka. Nazoya aussi la lettre na défi na fédération pour affronter Sibolit pour na sentir wana. Ah, oui, je m'appelle Maboko ya Nzambe. Quelques mots pour na to chite n'émission la biso. Ouais, merci à trop. Na pesi mbote na bato to balingana ngai. Na bato balingana ngai na pesi bino bambote ya trop. Baya ya tout na Congo bazala na saba koma bambanda na ngai na pesi no bambota trop na lela bino na pesi mbote na maître asala nga pona zala mal à l'aise maître Ninja Taylor na Paris donc est-ce que zali bambota trop na bosanité élève na nga moko na États-Unis o asala ka club ezala ka ndenge zali Joël Tadi donc est-ce que zali bambota belé na bosanité ya Freddy Ngoma le Foutimi moto akabaka été Pierrot petit na yo kanisa masolo to sola na matadi mkolongo bato bazala te yape mobwa ka petit na yo pas mal na bosanité na tatu tete boss mutambonga fo porte-monnaie magique na Istanbul siko zali bambote belé Génie Lopeko la Gauloise maman na Jairis na Paris siko zapenda bambote ya trop donc na lela bino fort na bosanité moto moko bien Major Henri Koukou moto moko bien moto so na ye pa na ye apesa ngai moyo na lobate po na obesa maboma na caméra mais na lobika Major Henri Koukou moto moko bien na bosanité ba na ngai ka bozali bambota trop. Oui, je m'appelle Maboko ya Nzambe na komi na suka émission na ko bake. Attends parler ni, terrasse ni, hôtel ni. Tout le monde va ça bien. Comment on dit? Vainqueur, hôtel vainqueur. Hôtel vainqueur na Njili, côté na Njili juste na 44 wana hôtel moko. Koza wana ezala moi terrasse bien kimi opanda. Wana nde ba biso kwa to sala émission kitoko obo moni ezole kana mettre mal à l'aise. Moto banda edingwa beta alimwa amonani lelo. Na komi na suka émission na ko bake. Na bakine na poste bakine mokonzi kuita na bitel petel fichanel bakine bwina telo ndoka mbo yo ya ngulu kasi na lobi boye bena na kitola ya ngulu mama kotoza likuna bena kitola ya Belgique pela ko zate ko ba bongo ma gouverneur de la Nani gouverneur de la Basile Pindimuke gouverneur de la ya pe ya ngulu na lobi boye na kena Canada na lobi ana bombi kombo na ko ba boye na bombi nazoki na kini na bi président Abdon etina moto ya bato président Abdon etina moto apesa ka gauche droite e bate
ya yo pe yango mon passé bon bo malika berger etene beaucoup pour le malili boele bokonzi kasi mon deje tite no ko tanga to ko bo de papi pala na bi boy Jonas Maza wal jere dike Benjamin Possiboni mais je dis Possiboni gen au moins moi 12 ans na bangenge ya mikono kasi famille ya magumba pe famille onyomunga mobimba na bi Beramin Kamba wote maya ciao.